Un an après sa libération par les combattants du MLC, la ville de Lissala a retrouvé une activité normale. Les habitants ne subissent plus les persécutions des forces armées congolaises et de leurs alliés. La population peut de nouveau se rendre au champ ou à son travail. Ici aussi, l'administration publique a été restaurée. À Lissala, Jean-Pierre Bemba est accueilli comme un libérateur. De l'armée de libération du Congo, allez ça là. Je vous invite à passer la troupe ezali seul langage oyo Kabila akoyoka pe aza koyoka. C'est comme ça que to contraindre ye niveau politique alobaki o ba rebelle bazali te o bazali ba o babengaka bazali ba marionnette ya Uganda ya Rwanda. Kasi na kotuna bino nani ati Kabila na pouvoir? Ezali ba Rwanda te. Sikazo ba nani ateki mboka? Naoki ba mama balobi awa nani ateki Jekamine? Nani ateki Miba? Nani ateki petrole na biso ya Mwanda? Kabila kotaki na basoda tuku misato na Kinshasa. Moto kosa bino te ba population ya Kinshasa bakufi na te bazali wana bakoyibisa pe bakoloba lobi ndele soki bazwi liberté na bango. Kabila ko kosa population te ke yenda eko libere mboka. Yenda koti na bapaya pona kocha population na biso na eta boumbu. Et pe boumbu wana toza ko kosa te ba population bazali awa. Nani ayeko bombarder Kodoro? Nani ayeko tinda masuwa na fleuve Congo pour la kopesa basola na biso? Alors, nani a violé cesser le feu? Bongo biso totika bana biso bazali na front bakufa. Totika population na biso na bombardement aérien bakufa. Yango tolobi tosangi pe patience mingi. Datini mikanda ezala na bana bomona Nations Unies bazali awa. Na bakonzi mosusu na mboka na pesi liste ya ba violation nyonso ya Kabila. Pe na lobi soki Kabila siko atumuli biso lisusu akozwa biso. The leadership corps of young Congolese, all wealthy European businessmen in their own right. They resemble international playboys rather than rebels. But they insist that they are serious about their 2-year-old struggle. I left all my comfort in Europe and my business was running very well.